Mbote balingami. Bandeko babolingo. Mambu masobele. Elo baba Congo mabwidi kunkamba. Nini kande na ebisa bino kimboko to vanda raté. Vous vendez à moi une semaine, moi un mois, et l'eau est non. Bah, dossier est raté. Alors, bah, live, moi, et Salema qui hier, je parle d'hier, hein. Bah, live, moi, c'est là qui Salema qui lobby famille, maman Blanche Tounassi, pour défunte Blanche Tounassi. Bah, c'est là qui va live lobby. Et du coup, ma chère et Pessami, chacun a vu la ligne à décortiquer. Donc, on a mis tourné dans solo, on a bien boy, sur beaucoup de YouTube. Bon, on a une émission, et si et ça, il demi-journée, monsieur qui n'est 24 heures, bah, tu vas bêter, bah, kaya, bah, vie, ok? Donc, nga, naza, na évité ce qui est 40e personne, oh, na une salle analyse. Ni nezoleka. Non, mais on a eu que c'est bien aussi, nous en attend. Na souka, comme on a le baraminki. Na ébi na le baraminki. Faut te zapper en gâté. Et si on a bien habité la bino siko, nous en avons loba. Or, il faut na loba. Ni nezoleka. Bandeko propre, je parle de bandeko propre et maman Blanche. Grande sœur nae. Na petite sœur nae. Ba sali ba émission. Ba ekoloba ko expliquer mambo moi ebele. Mais mambo mi balé à ko retenir. Ezake. Ba eko se plaindre. Hein? Bon, je sais pas pourquoi sur les réseaux. Bon, certainement les réseaux sociaux peut-être peut ça pas ba solution à mon bandenge mo boy. Ndeka ba ça la analyse certainement. Et là liboso ezake. Liwa ya ndeko na bango ti lelo. Baye barate Blanche akufana nini. Baza la posa baye ba vérité ya liwa ya ndeko na bango. Il faut Marcelo ayebisa bango ndeko na bango akufana nini ninye bomaye. Ya mibale biloko Blanche atika bazwa te. Ba biloko ba lobi ba nazo bakisa maloba te hein. Et bon, naza ba émission a ba vidéo mais moi milai. OK? Donc je suis obligé peut-être son assisi boye nazo na yo kisabino ngo mais bon yoza moi milai mais na ocha peut-être moi morceau ya moke na suka. Ba lobi bazwa eloko te. Bazwa ka biloko ya Blanche ya kala. Ba sac ya ba Hermès ba banda ko yoka na sango. Na ba biloko tout Blanche ba ndo beta ba monzele ya sika ba tangi ba prix ba sac ya ba 25 000 € et autres. Bazwa eloko te. Wana bandeko na ye. Ba mone eloko te. Balobi ndeko na bango Blanche travailler. Akenda libala pendant 18 ans et na 18 ans elle travaille. C'est ce que sa famille a dit, ses sœurs ont précisé que leur sœur travaille. Donc elle a laissé wana ndeko na ya maman Blanche a précisé que Blanche a laissé plus d'1 million d'euros ou de dollars na ba compte na ye. Bango famille bazo réclamer mbongo wana. Batikali ko pesa bango eloko te batuni bango boza sir bozimbo te parce que il paraîtrait il y a eu déjà des réactions d'autres dia batu misusu bino bobika badadi baza pe na bana na bango o balinga te bozo bana komba badadi na bango. Donc apparemment il y a eu des gens ba réagir ça qui paraîtrait de comment soit pas partir à France le bail que non le kuta ba pesa famille mbongo ndeko maman Blanche moi c'est lobby bazo mbongo te sauf que passer Marcelo a pesaka babilo moko du genre symbolique. Ah, ba symbole neti mbeto bando la ina Blanche alinga ki mbeto ne bima libanda te no bobika mama onenge za na moi coutume il faut alinga ki te du coup fallait donner un petit rien et après ça 1500 € na famille à maman pe na famille à papa et le mois bongo et à part et on bazon bon mosuté donc ça rien à voir na ba bien yande ona bango. Je crois que c'est clair quand même on est en bon et ça ba bien Blanche te. Alors et ça li débat et si c'était ba débat bato mususu ba lobby ke bon à part wana ba lobby apparemment passer Marcelo Kangi bana alingi bande wa Blanche ba mona bana te surtout maman ya Blanche et pourtant ba ko na wana baza motu ya mingi pona bana mwana kenda akoma obela c'est tellement important il faut amona bana ba koko na ye alors bani bolimbisa badebe salemi
bato balobi que non, moi si na mbali so ba balani et que basa la communauté de biens. Soki moko na bango akufi biloko wana ekendaki pa watikali na bana. Bato musu balobi te soki moko akufi bakabolaka yango. 50% ekende pa bana, 25% ekende pa ya partenaire watikali mwasi to mobali et 25% nde ekende pa ya famille blanche. Pardon, ya mowe, bon, naka o ya famille blanche de 25%. Donc apparemment bazana moi raison ya ko réclamer biloko. Siko tozo comprendre te pourquoi ba porter plainte ou encore ba kena makamuna niveau à justice te ya l'état te. Si tel est le cas, so yeza bongo mambo ba oloba. Moi je crois que l'état de mutu fokata makambo. Réseaux sociaux je ne crois pas. Bon, net ba ina makamuna réseaux sociaux, biso bazuza réseaux sociaux. Mutna mutu apesi pa vie na inga pe na opesa oya nga vie. Quand ta makambo liwa, mutu no na tuni eza pe ya question bato bele batuni. Blanche a koufi un an. Et la pauvre. Et paix à son âme. Hein? A koufa to le bara paix à son âme parce que ça la bon son ta koufi. Comment bango bazo lu kabay ba vérité liwa lelo. Pendant que Blanche sa koufa kala. Batuni bango. Belle question na journaliste a tuni. Siko tango mwana na bino akufaki. Ya ebisa bino te ke ni mwana kufi na nini. Tango tuni ya ke lo ba ni na bino. Mama tant basoli na mama tuni akufi na nini patient Marcelo Albino akufi en pleine opération ça la crise akufi de verso bango bazwa yangwana mais balobi lelo ke verso na clair te bango baliba yeba siko soki bazalaki wana ngai soki bazalaki d'accord te to pe convaincu te na réponse wana. Moi je crois que la chose à faire est peut-être qu'il fallait tant mususuba exiger autopsie. Ou encore, que les bisika mwana bango kufelaki na Turquie, baluka ba mona docteur on a basola na e. Pourquoi attendre un an? De mutune zotunama. Pourquoi attendre un an? Pour Marcelo a payé une réponse. Que a kufi na opération. Pourquoi attendre un an? Neti bon bazali convaincu te. Pour ni ka lelo. On a question zotunama. Et bon, ba verse bima ba rimer bima ba tomusu ba lobi ke tant mama Blanche aboti mwana ya misa to passer Marcelo alinga so botate et du coup tant azoki zemi atabiri et abomba kiango après eko lo bazine c'est pusani et passer Marcelo zali d'accord ta koma ko finga ye nde après ko bota na ye passer Marcelo singaki akene sope ko katisa nzoto et en tout cas ba kongole ba kindo kimoko ba lobi mutu orientant qui est pas docteur moko spécialiste ou encore ou falaka sala maman malamu eza mama Denise na lobi yo mama Blanche ndenge azaki na mama ayeba ki docteur te to kwa ko luka docteur na ndenge na ete to ye passer à Marcelo ne bazali na mbongo na bango mama Denise fallait luka bango docteur pour franchement les Congolais pardon côté on a côté te on a to ebi ki za ba radio trottoir mais sinon est-il que na mukuse tande na ibisa ebino do na loba mingi eza ko mama loba te eza penal ka morcel la analyse dommage que na yoki sibino ba voice ya bande comme mama Blanche te mais je crois na me rosa deuxième vidéo juste pour te chuter to peto clôturer boyo ka ndenge nini bande ko ya mama Blanche bazo loba donc où est volume 1 je crois na volume 2 na otela bino mais moi pour conclure hein, étant zouzi à réseaux sociaux moi je crois conclusion nous avons madame kopesa montant toroyo ka bande ko ya mama Blanche koyoka bango c'est clair que bazana besoin ya biloko to pe mbongo na ndeko na bango na mukuse hein à mon humble avis pourquoi passer Marcelo pesi bango kambongo te mambo esila ah oui parce que elo ba oluka yango wana pour Blanche asia kufa ozonga te na ebite faut ba bisa bango neti nini po bandima ke Blanche akufa yana likambo songolo to pe pakala po mukolo mwasi o azaki présent epsi bango que non akufi en pleine opération ce que bino boko exiger aloba na bino neti nini je sais pas trop neti boza convaincu te to pe boza d'accord te OK siko et réponse musu bo zongo e pa nani na ebite parce que Marcelo epsi bino que non Blanche akufi en opération so bo convaincu te na ebite bolu peut-être dans la forme musu parce que autopsie pe mo basa les étaient parce que mutu akufa ou bien bosambela carrément nzambe ou bien so boza bato kotalisa boki kotalisa c'est la famille
naloba to kisabino ba voice bande kwa Maman Blanche Tunasi et la défunte moi si a passé en Marcelo Tunasi famille Tomboki et que Zongi omoni biloko nyonso batangela bino dimanche moko boye biso tozalaka na réseau sociaux te tovanda na biso na ndako na bamawa na biso tolali oyo alali boye oyo aza na sa nzete azovanda azokanisa toyoki kaka bato kaka ya bino batapoto nde bobengi bokota na réseau sociaux botala prédication ya lelo dimanche tozwi nanu telefone tobotoli mama telefone mpo soki akokosa même crise tobandi koyoka balobi balinete bagol soki dolce gabana basata soki hermès boye na tout ni petite sœur moko et ya biso je crois c'est Rosalie qui a dit il y a Blanche m'avait dit dans un sac moko bataki ko offrir 25 000 euros tout mon sac on a trouvé 3 sacs sac moko ezali wana soki moko dans sac il reste sac à étudiant on met beaucoup de livres dedans sac moko mokie Elisabeth Sokinini na sac na ye moko boye to na ko benge western elle avait je crois 16 ans ndete komona ngamo kutu na sombaki ba chaussures ba biloko ba pangisa ba chaussures ya ozaka na kisi na kati j'ai essuyé ça na seka on a statut na komi une histoire to yebi biloko bino bango ba lobate to Blanche to yebi to ba na ko tia parfum so bana ko pakola ina to yebi te poto mona eloko wana te nga na mona camarade na ngata kufela mama leki na ye ba parfum na ye yana limité wana ba quartier ba nini biso to yebi soki na yebi ka bana ko bimisa ba solo moko bo soko yoki so alobi o so la mundele ato bima kitango ko ya o ko to yebi solo mona kata ndako bo ba Blanche alekaki o yebi ke Blanche alekaki to mona ata bouteille ya test wana te. Ma bijou pe bomona kutu te so da bomona vérité balobi na biso depuis jour akufi balobi na biso kutu alliance na baga fiançailles bayiba na Turquie soki bazoyi pe cerveau balobi so oza ndeko ya ilu c'est ça ilu mwana tapia to dia tout Georges oui aza ndeko azandeko azali siko ndeko na ngai ozozela nini Maman Blanche ajuta Maman Blanche azalaki ntina bamontre ya solo mais ye moko vene ya asala yo monaki na tv te ese bapesi biso yango montre ata moko te aza na montre moko boye aza na montre wana so na bafoto ebele na internet okotali omona montre wana aza nango montre wana asombaki yango mibale quand je suis en train de vous dire montre wana ezalaki mibale moko eza pa mama kutu mama alingaka koyata montre wana lisusu te jour mosusu boye nalataki yango lebinanga tu aimes ça donc akoma omona ngo ndire ezebangisa ye Juju montre asuku eza na nakanga ngo kutu foto na otyango mela statut na nga lobi allô Juju est-ce qu'on a posé une question pas Juju s'il te plaît bien oui vas-y maman bonsoir Juju bonsoir ngalingi natuna boye tangu Blanche azalaki na bomoi relation na bino ezalaki ndenge nini na Marcelo tangu Blanche azalaki na bomoi mama nga azalaki na nga na Congo te nga azalaki na nga moto akokende exilé politique nalamukaka ntongo na sukoli natie parfum na nga mpe oyo ya moins cher natie na nga kovanda na 10 nga bana ovanda na 10 navanda na 10e rue na permanence ya IDPS nazonga 19 na koti na lali mais bandeko bazali na Congo mama azali na Congo bayebisaki yo te azalaki meilleur ami ya na biso oyo babenga ya Sylvie meilleur ami na ye meilleur copine na ye bazali bien kana ya Sylvie na bino nyonso kasi tozalaki kota mama tozalaki 4 filles te omoni mwana moko boye bandaki kotatambolaka na Blanche boye ya mundele mwana sere na ye ti sere na biso wana azalaki mpenza attaché makasi onga na landi azalaki mpenza attaché makasi mpe na petite sere la famille bavoice eza ebele baémission esalemi ebele bavoice eza ebele soki boyoki bajournaliste batuni question wana par curiosité eza parce que tout le monde biso nyonso toyoka kongo mombe yoka ke de son vivant Blanche apparemment on dirait famille ezalaka soki mpe divisé famille ezalaka nango na baboyokani te bon déjà oyoka réponse ya ndeko na ye c'est clair alobi batuni question soki relation ezali ndenge nini cependant azali na bomoi
na Maman Blanche na passer Marcelo bino ya azalaka na ye mutu ya za ne pigeon voyageur ya nduki na limité tongo aza mutu politique abanobi mana tongo azongi na butu à côté alali. Certainement vous comprenez tout. Et donc mutuna ana babi pourquoi batuni yango sikoyo. C'est clair que oyo koloba mais pas na bato ezaka ki donc de son vivant vous avez une bonne relation et du coup akufi boyo ko réclamer biloko. C'est clair et lobama bongo parce que ça va sango et yokama o etambola otoyoka. Bon de toutes les façons koyoka na ou pas est-il kazainde kona bango. OK? Leur sert de sang azaki ndeko na bango. Et là ezala ngoya osambate bazo réclamer biloko ya Blanche. Siko et c'est vrai mon mutu azana opinion na ye azana je sais pas na mamna ya zoloba mon mutu osa analyse na ndenge na ye mon mutu ana vie na ye. Et moi je crois que la seule façon ya ko boma moto oyo ezala ngo simple ezaka ki passer Marcelo pesa ba mbongo ici so passer Marcelo pesa ba mbongo ba luka na bango suko yeba liwa ya ndeko na bango te so eleka ende parce que ndeko akufa un an déjà yango bandeko e bolimbisanga e ndeko akufa un an passé le long de bozolinga boluka boyeba liwa wana parce que boza convaincu na réponse ba pesa bino te attendez. Et puis après biloko bozwa te basaki boyoka na sango bomona ngona na musika eza wapi na ebité ce qui eza pending wana certainement eza bongo je crois que eza bongo eza la bongo mutu so akufi fo famille zo pe biloko na ce ko passer Marcelo peto keneto so yo pe papa ce ko kene pe okanga ba biloko so ndeni ou encore boyo pesa biloko pa famille so na ndenge nini boyo pesa biloko na famille na ndenge nini parce que na logique attends sauter. Il fallait quand même donner quelque chose. Après tout, on a bango. Parce que le biono a kendara libala kendara ne lorote. Mbongo nyonso bozubo mengo. Isa Marcelo, azu en okuna. Mais attendez, azayi moi sinaï non? C'est normal. Parce qu'il y a droit au kabola. Psycho le loi koufi. Famille n'avait pas bénéficié quand même. Attends, ebelete. Moi je crois que passer Marcelo a un problème en bon côté. OK? Bisonyo sotobi que Marcelo est millionnaire. Ils ont au sambate. Ndako passer Marcelo avant na mbinza. Ndako na basoma 3 millions de dollars. Et ouais, j'ai un ami il y a honorable avant na raka na balabala wana. Tant bazo solliciter ndako wana topé le pango wana betelanga lisolo. Plus ou moins 3 ans passés. Plus ou moins. Que non? Pasteur Marcelo nga soma ndako moko to bref. Wana ezala au sambate. Na ebi ke bato ba loba mbongo bandimi mabonza comme ça mutu millionnaire vraiment ta bino moko bandimi comme ça mutu millionnaire na mabonza ya kisasa non ba passer bazana ba fond to ba source à commerce ya ba benga onene hein ya mbongo na bango je crois j'en parlerai et na mikolezo ya na bosa na kolobela parce que tout le monde a ba linga ko lapider ba passer trop bangi ndaka na mbongo ba mabonza na mbongo badim na offrande déjà mbongo ko kabela okonginda nango te ateza combien banginda na mbongo ko kabela te et plus grave mbongo wana eza offrande eza pour na église eza na besoin et comme ça mutu millionnaire te ba pasteur donc ça bino toute une émission expliquer bino ba pasteur belo ko na ngo ba pasteur belo boyebi baza ba millionnaire baza ba mbongo et bazo mbongo na bango wapi na wala bino émission na mais par rapport à l'émission où Maman Blanche, si faut conclure, pasteur Marcelo et sa famille à Maman Blanche mbongo. Puis à mbongo, si babilo ko ezali quelque truc à Maman Blanche certainement ezali pesa bango. Et au sein na ngo eloté. À moins que peut-être on a raison yo zo bombelango. À moins que on a raison zo bombelango. Spirituel. Ouais, pour na bon moto boye. L'argent, on a mbongo nzamba pa mbolio. On a besoin de biloko te. Donc, ce qui est le pasteur Marcelo, a joué à 100 000 $. A payé bango makelelo ici là non. 100 000 $, pas passer Marcelo les l'oroté. Ils en ont l'oroté. Par rapport à tout le monde là, qui n'a pas de yo qui la l'oroté. Pasteur Marcelo payé bango on a biloko ndambu, ma ambo ici là.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.